s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bana poto bana partout bandeko balandia Kilongo TV mbote na biso ya solo tozana pasi tozana mawa ya ko présenter reportage à lelo ezabongo sur les obsèques de notre sœur Priska Oyo atiki biso na fleur d'âge ya solo eza pasi mingi. Je pense que bozomo na photo na bilili wana sœur Priska oteko tika biso lelo toza awa na morgue hôpital du cinquantenaire wa pesika toye pona kosala levée du corps ya sœur Priska Oyo atiko tika biso na fleur d'âge et toko exposer corps awa sima ngonga muketo leli to sali ba dépôt ba gerbe de fleurs et kolonga biso awa toko kenda bongo kotika ina ekukene ya suka sœur Priska azaki bongo moko ya biso baleki azaki bongo moko ya biso mwana moko ya biso muninga moko ya biso ndeko moko ya biso ndeko kati na bokristo kasi ye atiki biso pasi mingi na motema nzambe nde apesaka nzambe nde azwi tokolela tokobondela tokomisaka kaka nkolo oyo azali mokonzi ya ntango Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que ye nde apesaki biso sœur Priska yemei à récupérer. Beaucoup de condoléances na famille biologique ya sœur Priska, beaucoup de condoléances epai ya papa Jeff epai ya mama Rachel kuna na Suède. Mama Rachel ebi azolela kolela musika pasi kolela musika eza mawa mingi okolela yo moko kasi makoki ezali te. Mama Rachel zala makasi nzambe apeso makasi etolela elongo kolongwa awa na morgue ya hôpital du cinquantenaire nde na bagi tokosala exposition awa pe tokoleka bomo mesano topesa mbote ya suka totika gerbe de fleur na biso kotalisa bolingo oyo tozalaki na yango epai ya sœur Priska ye akei kokenda kotika ye bongo na ekuke ya suka nécropole entre terre et ciel wapi sika ekomi ndako na ye po ya libela tika te molimo ya sœur Priska epema na kimia bongo mabele ya bakoko eyamba ye na kimia. Que la terre de nos ancêtres lui soit tendre et douce. Sœur Priska, que ton âme repose en paix. Et suivons ces reportages avec Nathan Kifuta. moko natikala na yeza yo Yesu oninga malamu eza yo Yesu motema na ngepo nyobele yo masia yema motema na ngai motema na ngai pori yo masia Yesu pori wa motema na ngai takto pekela ma Yesu kasa yo
l'éternel son auteur. Tu es le maître des temps et des circonstances, oh Dieu. Tu nous avais donné notre très cher Prisca, oh Dieu. Et tu t'es décidé, Père, de la récupérer, oh Dieu. Père, nous te bénissons. Nous ne sommes pas comme des païens. Nous sommes des chrétiens. Nous pleurons en disant gloire à toi, Jésus. Père, ces obsèques entre tes saintes et puissantes mains, dis-te bien à la fin. Au nom de Jésus, que l'autre règne au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. La Pombola, Prisca Zui Kabemba. Prisca Zui, elle est née dans une famille de plusieurs enfants. Donc, son père est là, mais sa mère qui n'est pas avec nous. Prisca Zui, comme j'avais dit, donc, est mariée à Nessie Delors Kabemba, qui est juste devant moi là. Prisca Zui, elle est née le 7 février 1995. Elle est morte d'une courte maladie, la malaria. Prisca Zui, Babalanaki, ça fait 4 ans de mariage. 4 ans de mariage. Dieu a voulu que Prisca Zui a Kendena Zemi. Moi, on va poser là. Donc, c'est ça. C'est pas éthique, c'est Monseigneur Moké. L'humanité, na ICC, pardon. Donc, pour courte biographie. La famille.
ozongo wapi Yesu na mabe na nga na masumu na nga soki na justice ya mokili ndenge ozala condamné par ton amour te naza lelo rescapé à la mort ndenge komema na nzambe atana butu atana bo Yesu anga wa mikolo nyonso. Après la délégation syndicale nationale, nous appelons le syndicat RAS. Le syndicat RAS se prépare. Atana Salina papa nanga, Atana Salina mama nanga, bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Atana Salina yaya nanga, Atana Salina leki nanga, bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Konga moko le parfait eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai na esika eleki kosantue otunganga na motema yamba mokanda ya boso sembo ya motema na ngai kolokuma mana Yesu anga wa mikolo nyonso bibo moinanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso bibo moinanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso atana zali na fiancé na ngai atana zali na chéri na ngai akolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso atana zali na papa na ngai atana zali na mama na ngai bakolinganga te lokola Jésus na ngai aya Yesu wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi na nga luzolo atana butu atana moi ayebi bomoi na nga ayebi bomoi na nga yende asungaka le cœur olinga motema na Je souffert pour épouser ma femme. C'est lui qui a touché la vie de ma femme. Aura le
problème avec Dieu. Je le dis à haute voix. C'est lui qui a touché à la vie de ma femme. Qui va s'occuper de lui. Toute sa génération. Je le dis à haute voix. Il sera fini toute sa génération. J'ai souffert pour épouser cette femme. Et voilà ce qu'on m'a fait. Celui qui a touché à sa vie aura des problèmes avec Dieu. Je l'ai dit à haute voix. Nous appelons le passé à Crispin. Nous appelons le passé à Crispin pour faire une courte cérémonie. Le passé à Crispin. S'il vous plaît. Amen. Elle se comprend le Amen. Vendredi, tension, l'équipe qui 6-4. Alors, médecin, attend le problème. On a eu la prière, Matthieu 9, Matthieu 11, Matthieu 12, et comme normal. Alors, on a tiré les connexions pour danser. Nous étions toujours là. Et un médecin a décidé qu'il va faire deux résiditer à Makila. Alors, Makila, il faut sauter en réseau aussi là. Et si là, il y a besoin de maboko nanga, et que les bien sans problème. Alors, deuxième chose encore que le bas, puisque Aloba qui est là comme très important dans Tongo, Alobi Benga parce que tant on a eu Alobi, Balobi Nanga, que Nazana Tango Mingite, Balobi Nanga, Balobi, Bananango, mais à Coca Corbate. Donc voilà un peu ce qui s'est passé là. Donc que Dieu soit loué dans tout ça. Peut-être la parole, il y avait une erreur médicale, etc. Puisqu'il y avait une grossesse, il fallait la grossesse. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Mais ce qui est vrai, c'est que médicalement parlant, l'Iwanaye est une normalité. Donc, je dois le dire. À Koufi, Maloba non seul Lobamaki, Tango Bazaraï Kocha. Bango oyo na loboko maloba oyo nyonso lobamaki na ntango oyo tolongoli bango oyo boye maloba wana nyonso mpe elongwe de sorte que oyo akei azaki mwana nzambe ayebaki nzambe aza kosambela nzambe bomoi na ye mutu moko akokozwa yango azali te po bible elobi bobanga te oyo akoya nsuli na bino. Mais vous parlez à quoi même c'est une sœur qui priait, son âme sera préservée auprès du Seigneur. Moi je le crois de tout mon cœur, puisqu'elle a prié intense de moi et de moi, et la grossesse est arrivée, mais gloire à Dieu, elle est partie
Dieu. Maintenant, je vais prier pour... quand elle était vivante, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 39, que tant que la femme ou le mari est en vie, les deux sont liés. Mais quand laisse que tes jours sur la terre soient longs, laisse que tes jours soient heureuses, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'en suis prié. Amen. Swalong ikufa apesi bomoy
nabimisinga lelo nasali bulu maladi na ngai na ekulusu nga nabiki lelo nasalele nani Yesu nani nasalaki taba ya bonane soki ete nani mosusu akokaki kopesa ngai asali kobeta kokokoko fungolela ye ya kota e na motema na yo. C'est le temps pour toi, mon Dieu. Il y a aussi l'occasion pour nous tous. Il va être eux aux envies pour les ça pour nous, le plaisir c'est pour toi le temps et le moment que vous faites quoi, Jésus-Christ comme ça. Les gens sont à mon côté, les gens sont à mon côté. Et que vous faites pour moi, je ne pas là pour moi ici. Les Angolo pour nous, pour y appayer le colo. Une dame très sympathique. Elle était une dame sociale, serviable. Elle était aimante et joviale. Fervente de l'église de Bémanique. Elle prenait justement le coucher et la solidarité. Madame Priska, femme d'affaires de confession, était une dame remplie d'ambition et de projets. Hélas, parfois hélas, elle s'en va aujourd'hui comme se pose votre fouché alors. Eh bien, très chère famille, chers parents et amis, rassurez ces jours qu'elle repose en paix et qu'elle est transformée pour une vie éternelle. Vous n'irez plus chercher à rendre visite à notre très cher Priska à son domicile conjugal chrétienne, car à cet instant, elle vient de changer d'adresse et de cours. Dorénavant, son corps reposera ici, à la nécropole de Kinshasa, et cela dans les quartiers Irakis, sur la L6, au numéro 117 de la rue du Rounou. Je répète, la nouvelle adresse physique de notre... Merci très cher. Nous approchons maintenant du corpillard en format dans la photo, la douleur sur la petite photo. On a parti de la photo. Ah. Et bien voilà, tout ça, à la nécropole, entre terre et ciel. Wapisika tu kutika ser Priska zui na ekukene ya suka ya solo pasi mingi na motema. Ser Priska zaïk moto ya bato, une sœur très sociale. Tala ngulu pa bato ba ye pour kolela ser Priska ya solo eza pasi na motema moko. Ser Priska zaïk moko ya bani fidèle wapi na ingomba ya mangembo na bandalunga bisika zaïk kosambela. Ser Priska zaïk très social. Alingaki bato mingi azali kozanga te na bamakambo lelo Ser Priska kei ya Priska kei bana mangembo bana bandalungwa baninga pe bandeko baye kolela kokabola mawana libota mobimba. Ser Priska zu Ser Priska tiki biso pasi mingi na motema tokomeka kosola bandeko moko bazala makasi po ya koloba kotémoigner sur Ser Priska. Bokomona molongo ezali molali molongo eza molai kino kuna bandeko baike baye po akolela
kolela ser presque ya solo baike bandimaki te kasi nzambe nde apesaka nzambe nde azwi molimo ya presque epema na kimia. Akobondela ponanga ponalonga tango nyonso atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo. Sokoli wayo kolongwa nangaite. Haleluya na Yesu ae. Koloranga. Haleluya na Yesu toyemba. Haleluya. Job 30, verset 23, et le courrier. Liwa ezali rendez-vous ya ba vivant. Ba vivant. Eza rendez-vous ya biso nyonso, même mutu na mutu na tana ye. Tala tira na Bible lobi na biso.
Il est réservé à un homme de mourir. Après quoi la présence le Dieu tout-puissant, éternel Dieu grand, éternel Dieu souverain. Bible lobina biso était lelo et pesi biso réflexion pour na bomo inabiso. Pour Bible lobi pour na ba oyo chaque dimanche entrer dans le culte le premier pe mobali na zolanda sima. Nzamba yebaki yo. Tikete molimo na ye epema na kimia. Tika ete nzoto na ye ezala nzoto akosakana nango te. Lokola yebaki yo nkolo prière nanga ezali ete ba ange na yo ba veille likolo ya nzoto oyo. Tika ete nkolo oyo nyonso akomeka kosimba nzoto oyo. Lokola mosali na yo otombola nzambe o frappe ye. Kwete yo zali nzambe oyo asepelaka bato baumela na mokili oyo. Nzambe na makoki nyonso na tomboli yo. Oyo na lobi etika la bobele bongo. Oyo nyonso akomeka nkolo lokola na dernière minute. Tant qu'on a prié pour naïe, tant qu'on a lobby au nom de Jésus, azako zongisa au nom de Jésus, ayebaki Jésus, nzoto oyo ezaya Jésus, oya komeka, nzambe punir si makokunda ma mwana oyo. Nzambe kotalisa basigne bino moko boko sosola ke mwana oyo azaki ya nzambe azaki ya mutu moko te azaki ya nzambe lokumu ezonga bobele epai na yo Yahweh au nom puissant de Jésus oyo priska aza kobelela oyo gelora aza kobelela nde na bondeli na lobi amen kobeta likolo maboko. Priska aza mwana na nga amakila nanga namna boti Priska na lobi bo Priska. Je sais que Zobeng affectueusement maman. Je t'ai donné le nom de ma mère qui m'a laissé à 2 ans que je n'avais pas vu. À travers toi, je voyais l'image de ma mère. Aujourd'hui, on t'arrache dans l'affection, dans mon affection. Je dis ceci. Na lobi boye Priska. Lakisa bilembo. Lakisa bilembo Priska. Otenga wapi. Otenga wapi. Otenga wapi. Otenga wapi. Otenga wapi. Otenga wapi Priska. Attendez le lobby. Priska. Dans la famille, dans la famille, le protéger. Attention à ça. Priska dans le bonnet. Sortez où tu es pas tata na yo. La famille tata na yo. So où tu es pas maman na yo. Famille maman na yo kotikate. So qui place totinga kiopé. Kilibala. Kotikate. Landa. Kolobi. C'est fini. Kotikate. Now
se na Yesu Masiya Nazareth elongo ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomoi ya moto ezali mobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croire ye nde moto akobaka na biso soki tondimi tokomona nkembo na Nzambe. Non, non, sachez. Voilà, ça fait très mal. Là, vous venez de suivre l'inhumation de notre sœur Priska Zui. On est là avec tonton, on va tenter de parler. Bonjour tonton. Bonjour. Bonjour, mes condoléances. Merci bien. Vous êtes les frères de sœur Priska qui nous a laissé. Et quel est le témoignage que vous pouvez donner en 2 minutes de notre sœur la disparue? Je ne suis pas son frère, je suis son oncle. Moi, je m'appelle Serge Jésus. Je suis le frère à Véronique qui est sa mère. Rien de spécial. Nous avons toujours éduqué nos enfants par des valeurs. Et je crois que vous avez suivi même des témoignages de Priska. Elle était une femme de prière. Mais ce qu'on est en train de déplorer, c'est sa mort brusque. À fleur d'âge même. Fleur d'âge même. Nous voulons que Dieu puisse nous aider à nous guider. Si c'est une mort normale, nous allons remercier Dieu. Sinon, si c'est quelque chose qui a été fabriqué, nous allons demander à Dieu de réagir et à Priska lui-même aussi de réagir. Merci beaucoup. Voilà, ça fait très mal. Sœur Priska est allée à l'âge de 26 ans. Elle avait totalisé ses 26 ans ce dimanche. Et voilà pourquoi ses amis sont là. On est en train tous de pleurer. La sœur, Tantine va parler. En tout cas, c'est vraiment très triste, vraiment, hommage à Priska. À fleur d'âge, on ne peut que remercier le Seigneur. Un grand merci au Seigneur. On ne peut rien dire, rien vraiment, rien dire. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, c'est tout le monde qui pleure. Je ne sais pas qui peut parler, qui peut intervenir, mais ça fait très mal. Sœur Priska était gentille, elle était là avec tout le monde et elle rendait visite à tous les amis. Vous voyez, les petites sœurs de Priska, les amis de Priska pleurent et ça fait très mal. Et ça fait vraiment très mal, tout le monde qui est en train de pleurer, Sœur Priska. Qu'allons-nous faire? Dieu a donné, Dieu a repris. On va tenter d'interviewer quelques-uns. Je ne sais pas qui va parler. On va voir si la maman va dire. Regardez comment les enfants pleurent. Ça fait vraiment très mal. Sœur Priska qui est partie. Bonjour maman, mes condoléances. Moi, témoignage à Sœur Priska, vous avez une idée? Priska za mwana malamu, omoni témoignage na ye ndenge bino nyonso ba insister. Mwana malamu do tozokoka te na malobebele akoloba papa. Nzambe azwa lukumu na maimanso po alobi nyonso koyela bino bokomisa ye. Mais oyo asoki asali ye mabe na mokili oyo Nzambe ye moko mpe ayebi oyo akopesa ye tumbu. Merci beaucoup. Mes condoléances. Priska. Bon, ngai nazali mama ya Priska azalaki la grande na biso na mission esekanga na tangi. Mama na ye azalaki koya kopesa biso babo tosa na école primaire, mais amon na émotion na ye koyoka ke jeune fille na ye akufi yango na ye koparticipe du fait que tozalaki na bango bien na mission na sowa na miduli yango na ye koparticipe. En tout cas esali mpasi makasi. Mes condoléances à toute la famille, que son âme repose en paix. Merci beaucoup.
Eh bien voilà, vous voyez, c'est tout le monde qui pleure. On a tous des larmes aux yeux. On est en train de pleurer. Cette blessure, on ne sait pas qui va penser cela. Merci à Jésus-Christ Nazareth, on passe à toi. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous présentons nos sincères condoléances à Maman Rachel depuis la Suède, ainsi qu'à toute la famille et amis de Prisca. Vous qui connaissez Prisca, on a cette douleur, nous partageons cela ensemble et que son âme repose en paix. Et Dieu a donné, Dieu a repris. Je dirais merci à vous qui suivez Kilongo TV. Merci à Nathan Kifuta qui est derrière la caméra, à Gauthier Kelly qui est au montage. Merci à toute l'équipe, que la sœur de nos ancêtres lui soit tendre et douce, sœur Prisca, que son âme repose en paix. Merci. Solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.